Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu tokomi na tango ya mabondeli ya bato misatu nde tokosenga bato bakomema biso na mabondeli. Mama Angelina, Mama Dolifa pe Révérend Kabemba. Mama Angelina, Mama Dolifa pe Révérend Kabemba nde bakomema biso na mabondeli ya bato misatu. Enzambia kenda ungwa mombo kange na kwange kungwini kina kutuko Esambu ya metambula. Tobondela. Na kombo tata mwana tata Molimo Santu. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Tozongselio merci à mingi lolengo bateli biso kobanda 4 janvier année 2025. Toyaki na mboka na ya bule. Obateli biso ane mobimba tozongelio lisusu na fête na biso le 4 janvier 2026. Papa Simon Kimbangu Kiangani tozongiselio merci. Tosengi bolimbisi tozabato na masumu. Limbisa mabunga na biso tobenga mabana na yo. Yokela biso mawa papa kotala biso na liso ya kandate pambate tokosalaka oyo nzambe okolingaka te. Tozabato na masumu na se ya tango. Papa Simon Kimbangu Kiangani nini tokoloba liboso na yo oyo zangi koyeba yo lobi avant bino bo fungola minoko bo senga ngai nzambe na yebi posa mitema na bino. Papa toekolakisa o mokili te mokili ezali ya yo. Ozali komona lolenge mokili eningani bana na bazali na pasi na bisika mboka RDC oyo nzambo nyati na makolo etondami na bitumba butupe moi bana na bazali kokufa. Papa Simon Kimbangu Kiangani maele na biso bato esuki yo lobi esika maele na bino esuki nde yangai nzambe bandi tosengi na yo papa na bolingo na yo pe na mawa na yo obandisa maele na yo Papa Simon Kimbangu Kiangani Pweto koka kotia kimia esika kimia ezangi. Yo lobi kimia bozali koluka ezali na mboka nkamba pe ezali epai na yo papa yokela biso mawa kotala biso na liso akandate. Kanisela bana na yo papa yo lobi kimbangiste moko akobikisaka libota mobimba tala biso ebele ya bakimbangiste tozali kolela pona tina mboka na yo Papa Simon Kimbangu Kiangani. Olobi nini ata moto moko oya kosepelisaka yo ata na tina ya moto moko papa tia kimia na mboka na yo RDC esika bato bazali na pasi na kolela papa biso tozwa esengo to tuta tolo ndenge toko tutaka tolo tango nyonso ete tozana nzambe na biso papa maladi etondi na mboka bana na bazali kobela na bisika bazali kotalela kaka yo to sengi liloba na yo Papa Simon Kimbangu Kiangani pwete kimia na yo ekoka koyingela katikati na biso bana na yo année 2026 yango to bandi to tiki yango na maboko na yo ndengo bateli biso na année 2025 o batela biso pe na année 2026 o sunga biso bana na yo na ba activité na biso nyonso to kosalaka
tokende liboso tozala mitu kasi mikila te kimia na onde tozali kosenga o tosengi na o tosengi te posa mitema na biso oyebi bongisela biso na bolingo pe na mawa na yo na kombo ya Tata Mwana Tata Molimo Santo. Eisumwa na Davidi umfekenda mono yidi langa dingalala nkiuto mbanga meso mafwa ya mona fina maisu wiza wanjanzisa mono impo fame so kimonangako isumbwe sadu munkumbase ye mwana ye tata mwanda velela Tata Nzambi Fumu Yesu Kristu inge Tata Mwanda Vela Tata Simon Kimbangu Kiangani Tata Simon Kimbangu Kiangani diantete lombele nlemvu kafona ko mubokela nkumbuza benu batatu banlong kadina nkentu ya sumuka mena lubelanga mansadilanga kunsi antangu dina lombele nlemvu kwa benu batatu banlong Tata Simon Kimbangu Kiangani tuilumboka betu bana bangeye tutombo kele miongo miankamba yelusele mi mukuiza mufeti papa banzila kabena bona munazinzila kibosika balwa kikuvakate fulo eki papa Simon Kimbangu Kiangani tuweke kele kwa moko mabeni batatu banlongo papa Simon Kimbangu Kiangani pasi zabetu kusi antango ange kuvila kene zoko papa makongo mama tatu mena munasilu zangeye papa banzila Kongo Angola utu banzila papa kana bofikabo dina desaidi kuna Angola tata lungi sensi lulu zangeye kuna Angola papa Simon Kimbangu Kiangani makuku mama tatu malamba ne Kongo kuku di Angola papa Simon Kimbangu Angola unantu papa untufu baki di maladi nitu ya onsi kalanga maladi papa utu yidi kila bonso buna silulu za benu batatu banlongo papa lutu banzila mena la kubika menezi silulu ku Angola tata Simon Kimbangu Kiangani malungana ngekwa kuatuvanga ngeivangi ezuluye ntoto wavanga muntu muna kifwani kia kumpasika kusadila papa silulu zange kuna Brazzaville wendele lungisa kasi betu ku Angola papa Simon Kimbangu kulumbimbi papa beti kubokela pasi vu avanga lozololo angeye kelwa muntu ko papa Simon Kimbangu Kiangani papa mena wasweka tata utuvutu dila mena wakanga tata utula pasivo mena la kubika munankanda ndombe malungana minkunga tuilu miadilu miayangi lukulutu tuilu vakate fulweki papa Simon Kimbangu Kiangani kadi minkunga isambu kiantete kina tuvengi kwa benu batatu banlongo dina kwa mono wezoli inkile ndi lomba papekolo kina kia lomba ko gozaidi mena matukondolo dina bika mena la kubika masikila munankumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela emvuluzi kwange twizidi dowiza watuvuluza emvuluzi kwange
kwangetu izidi ndowiza watuvuluza mambo mengi matuzungiri maotsonge yozeyemo nguvu yoyo kufungila yo makasiko enzampa ngakwanda yena mambo mengi matuzungiri maotsonge yozeyemo nguvu yoyo kufungila yo makasiko enzampa ngakwanda yena. Okombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata nzambe kolo sope papa sivo kimbangu kyangani nzambe molimo santo. Tosengi bolimbisi. Mpote nzambe oyoka kalibondele ya mutu la masumu te. Osepelaka pete mutu akufa na masumu kasi abongwana oko wakobikisa ye. Tokumisi yo po tobongi na lokumu obateli biso mobu mobimba. Soki ezalaki pona mbongo nde tozwi mobu oyo te pamba te bozwi pe bozangi na biso yo tata nzambe oyebi yango. Yango na nkolo tokumisi yo. Nzambe mawa nzambe bokasi papa Simon Kimbangu. Le 10 septembre na Mbanzango na 1921 na Mbanzansanda olobaki ete mondele akokoma mwindu mwinda akokoma mondele. Tozali ko vivre na kati ya ba prophétie na yo tata. Solo tokomi ba mindele. Est-ce que tokomi ba mindele? Olobaki na 11 septembre na vula na bana classe ete bazonga balanda yo te pote mikolo koya. Bango moko bakozwa destiné ya mokili na biso. Obakisi yango lisusu na le 13 septembre na Nzundu. Bana bozonga pote na ke kozula bino libonza. Bino bokokamba mboka na mikolo koya. Ya solo likamango esalamaki. Lelo totangi ba classe toke kutu mosika oleka batata na biso. Est-ce que to komi ba mindele? Est-ce que to sali le loko moko ya mutuya oyo koko sepelisa yo? Yango na tata tozali kosenga ete connexion ezali kati na biso na yo te lokola bayembi na nzembo kola na jeteki. Tosengi na yo tata nzambe kolo yo so mobongoli. Yo nde obongola ke loko mabe ekomi malamu. Totunaki tata tokosala nini mpo ete tokokobongwana. Yo lobila biso ete boluka liboso libokonzi na likolo oyo nyonso etikali ekopesa na bino lokola kado. Tozali koluka solo bokonzi na likolo kasi bobangi na nzambe. Bobangi ya nzambe yango eza ebandeli na mayele. Tosengi na yo tata otondisa yango katikati na biso mpote tosengi yango epai na yo yo pimelaka mutu te. Ya solo toyebaki yo te to toyebanaki epai na yo te mosalisaki biso. Olakisaki écriture monene epai ya papa wa Beladio me ya tanga mingi te. Olakisaki écriture mandom yango ekomisi mutu monene yango pesa lisala différence pona lingomba na biso. Elakisi tozana nguya ya kobongo leloko mabe ekomi malamu. Na nkandi abola obongolaki ndika kopole komeki kitoko koko kumpenda liaki pe asepelaki. Toye tozali na maladi ya ndenge na molimu pe na nzoto. Lokola tokoti na maladi na kati na Yerusalem tika tobima pepele oyo nyonso ezangi kati na biso ezala na nzoto ezala na molimu oyo ezala na makanisi na biso ezali mingi tokokotanga ngote me yo yebi yango salela biso yango. Soki osaleli biso nkolo biso tokosala différence baye basalelaka nzambe molimo santo Simon Kimbangu na baye basalelaka yete kowumela te tango molai ose tembeleki mingi na kati na mokili lakisa bunzambe na yo. Kimia 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 tosengi na milulu na biso pe bipai topesi mokongo kimia na kombo tata ya mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo tokomi na tango ya Mikaelu.
nde tosengi na révérend Jean Bekonda yende akotambwisa biso. Tata selo na ba mama selo bali kalibu supo na makabu friki bo tambwisa biso.
Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Molimo Santo ndio papa Simon Kimbangu kianga ni papa tozongiselo matondi baba. Obomba kibiso mbula mobimba ya l'an 2025. Lelo tokoti na mobu ya sikalo 2026. Lelo ezali mokolo monene oyo yebani na likolo pe na se. Activité nyonso ya lelo ibongaki sa malobi kasi tokomisi yango mokopo lobi ezalaki mokolo tata Nzambe. Le 4 janvier papa 59 ezalaki mokolo moko monene ya somo webaki ke moto moindo azali na Nzambe solo. Moto moindo azali na mosungi ya solo. Moto moindo se solo akelami na Nzambe. Mundela ndimaki solo papa ki yo azali Nzambe. Malgré biso totiki yo tokomi kolandaka bango yango tala pase ko zongeli biso papa. Mokolo yo papa ezali moko monene na 60 bomani ke te. Lokwa baza ko bengana ka bana na biso foto sa ba ekole na biso esalemi moko mwango bo pese na betidia bana kelasi nyonso ya mokili mobimba tuti bipai na bipai pe to ya kokumisa mokolo yo obokanisela ki biso pe tozala ki banani tokomi banani eza ba tosisa ba kelasi eza ba tozali kotanga yango to kokumisa mokolo pe papa okanisela biso pe mobu ya l'an 2026 osopela biso mapamboli opesa biso mayele mpete to banja epai na yo nde tokomaki lete na bokongole mabonza o batune ko Kimbangu uza na poso tungo kaka lingumba yo uza na mbongo otutaki to mbongo na ngai nde bato yango moni batata ba masala botisika bato tutela kitolo basane ezalaki ya pamba meye koti na basane bambongo yango ti banjela ebele pambuela biso yango pete tokokisa bilaka na bino papa kanisa batata ba maselo ndenge lo bamete musala mwa pasi mopesa me bana ya bato bamonela pasi musande musa mo tata Nzambe yokela biso mawali ngomba mbato ye pote tokumisa mokolo oyo mbulo yo papa biso tokotika yo kibati na yo mpeto sopela biso kama mapamboli tokokisa bilaka botongi Yerusalemi kombo na tata mwana pe tata Molimo Santo amen.
Na komba tata mwana pe tata molimo mosantu mpona bandeko bayaki nsima totangaki na psaume 130 5 à 8. Psaume 130 5 à 8. Totangaki Deutéronome 5 1 à 21. Tozwaki les 12 préceptes ya lingomba to mibeko ya lingomba. Sikoyo tokotanga na mokanda ya proverbe. Proverbe toma cc. Proverbe chapitre 3 versets 5 à 8. Toko sauté 33 à 35. Nde yasuka tokotanga mokanda ya Jean 14 21. Proverbe 3 5 à 8. To sauté 33 à 35 et puis Jean 14 21. Botangi ezali boye na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu. Proverbe 3 verset 5 à 8. Ndimela Yawe na motema na yo mobimba pe kotia motema te na mayele na yo. Yebaka ye na banzela na yo nyonso pe ye akokomisa yango alima. Tika ete omimonaka te moto ya bwanya na miso na yo moko. Tosa Yawe pe longwa na mabe. Ekozala kisi pona kokomisa nzoto na yo kolongono mpe kolendisa mikuwa na yo. 33. Yawe alakelaka mabe ndako ya moto mabe, kasi apambolaka ndako ya moto ya sembo. Asambwisaka batioli, kasi atalisaka ngolu na ye epai na bato oyo bamikitisaka. Bato ya bwanya bakozwa nkembo, kasi bazoba bakozala na soni. Toleki na mokanda ya Jean 14 verset 21. Moto oyo alingi ngai, moto oyo alingaka ngai, ezali ye oyo abatelaka mibeko na ngai mpe atiaka yango na misala. Tata na ngai akolinga moto oyo alingaka ngai, ngai pe nakolinga ye pe nakomimonisa epai na ye. Na kombo tata mwana pe tata molimo mosantu, amen. Tobondela. Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu. Tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe na biso tozongiseli yo merci mingi pamba te bolingo na yo nde monisi biso pe komisi biso mokono na lelo. Tika lokumu pe kembo ezonga epai na yo. Papa tokokite tomikitisi na sena makolo na yo koyeba solo ete tozali bato na masumu. Mae tokosalaka ekokumisaka bokondi na yo te, limbisa biso. Boponami epai na biso po ete toleisa bana na yo. Yango tobengi yo nzambe yaka kati na biso, oloba na bana na yo mayo bongisi moko na lelo po ete elendisa pe ekolisa kondima na biso. Ebandeli kino suka papa zala na biso elongo na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu, amen. Na kombo nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu, kuna tozwaki loyembo ya David na 130. Na loyembo wana tomoni David aza koloba ete nakokumisa Nzambe na motema na ngai mobimba. Nakokumisa ye na motema na ngai mobimba. Nakotia penza elika epai na ye ndenge moto oyo abatelaka ndako to mokengeli azelaka tongo etana. Ndenge sentinelle tango abatelaka ndako makanisi na ezali kaka tongo etana.
ndenge David alobi nga natiaka motema na ngai epai ya Nzambe pamba te ye akobongisela ngai ye aza bolingo akokangola ngai akozala elongo na ngai yango nakotiaka elikia epai na ye wana na kati na loyembo. David toyebi solo azalaki mokonzi. David azalaki koyembela Nzambe avant ke akoma mokonzi. Pe ntango akomi mokonzi azalaki kaka koyembela Nzambe, ayebaki valeur ya Nzambe ete soki nakomi mokonzi ezali mpo na Nzambe. Soki asali likama mabe akobongisa mbangu akikobongisa na Nzambe akosenga bolimbisi alongolela mba bokonzi alali na mabele aza koyebisa Yawe yokela ngai mawa tala na bungi tala na bebisi azalaki tango nyonso tu kobondela Nzambe na tina na bokonzi na ye evanda ndenge azalaki kotambwisa yango. David azalaki komilobela te lokuwa na komi mokonzi banzembo wana eza pona batu mususu ndenge pe biso tozalaka ezala na mabota na biso ezala na bafamille na biso ezala na lingomba tangu tokomi deja na niveau moko boye tokomi ba université considération na kati ya mabota na biso echangeaka bakomi kopesa yo valeur ezala na ba école biso moto yebi ete soki nakomi deja na 5e secondaire nakomi na 6e bakomi kobenga nga tala ba yaya ya 5e tala ba yaya ya 6e tozwaka considération moko boye akomi na université na lingomba tozwaka pe considération te mwana na biso akomi moto mayele aza université biloko mususu tokoki kolobela ete toli tokisala likambo tobi tozela yaya na biso aya totuna ye ndenge nini tokoki kosala confiance ya libota ekomi epai na yo po ozwi graine moko ya kobakisa de plus libota etie elike epai na yo ebongo yo moko otiaka elike epai ya nani to tango yo komi université soki balobi makambo ya lingomba yo lobi arrête-moi avec ces histoires de l'église. Ici c'est pas l'église, ici c'est l'université. Nga na komi déjà na 5e, nga na si na yebi ba vertu ya mandombe, nga na komi déjà koleka koyebisa nga babiloko wana te. Et puis d'ailleurs on a yebisa yo église te mutu efutelanga Minerval, église te mutu ezo kotangisa nga yoka maloba ya mondimi parce qu'a komi universitaire. Nzokande David akabonaki na likabona yete naza kimbangise na kotika la kimbangise et puis esika nyonso na kozala kimbangise na yembelaka Yawe na koyembela ye ata na bokonzi ata naza na bokonzi te na koyembela ye. David aza kopesa biso mayele ete aza koyembela Nzambe. Yo lokolo komi université ezala na chorale ekoma kutu na kobanga yo pozaka pe na montre ya otala di c'est quoi ça ezo umela soki balobi na yo vimbani est-ce que yako koloba langa boy lui c'est qui est-ce que yebi te ke nga naza université est-ce que lui peut se comparer à moi yoka université ndenga za koloba ezala na misala ya lingomba. Nzokande David malgré azalaki mokonzi azalaki penza na kibokonzi kasi akabonaki na Nzambe te azalaki kaka kotia elikia alobi kutu naza kotia elikia lokola sentinelle oyo azelaka tongo etana kuna na se balobi Israele tia elikia na Nzambe pe na biloko na yo nyonso salela yango na Nzambe. Est-ce que biloko na nga nazala ngo église mute sombela ngango? Est-ce classe naza kotanga église mute pesi ngango? Po boya koyebisa nga na kendo yemba, po boyebisa nga na kendo sala musala ya lingomba nga deja babengaka nga ya 6e
nga déjà babengaka nga yaya 5e nga nazo préparer déjà na ba vision ya université hein? Biso tozwi ba diplôme ya ndenge na ndenge, tozwi ba diplôme ya graduat, tozwi ba diplôme ya licence, tokomi ba doctorant, tokomi ba professeur, to atteindre niveau moko ya likolo ndenge tata na biso awuti kobondela, to atteindre niveau moko ya likolo pamba te yango ezali elaka ya papa. Alobi te bana bolanda ngai te, tokende te, bino botikala botanga lobi bokosunga lingomba, bokosunga mokili na biso pe bokosunga mabota na bino. Kasi lingomba esengi yo service olobi te, lingomba efutelanga minerval te. Ce n'est pas l'église qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Yoka intellectuel qui mangise ndenga zako zongisa. Pasteur azako lenga po aloba la mondimi, po akomi intellectuel, langage pe emati. Pasteur ako lobelanga te, lui n'a pas mon niveau. Lui n'a pas mon niveau. Et moi je n'aime pas des blagues comme ça. Wana kimbangise nda zako répondre motambu ici. Tobosa ni ba valeur. Toyebite ke wa zambuta. Ndenge nini bakolobaka na mbuta na limemia tobungisi ba valeur pona nini nazwi ba diplôme na atteindre seuil moko boye nga na yebi kokoma makambo bato ba yebi kokoma te nga na vandi na ba grand professeur nga na kenda bisika ya minene bino te okoki kolobala nga te puis okoki kogangela nga te même si na ye na retard okoko lobelanga te yoka mondimi ndenge aza koloba kasi nzoka nde David azandakisa kitoko mpo na yo na ngai. David aza koyembela Nzambe soki botali musika David tango bake etumba balongi David aza kobina aza kokumisa Nzambe na esengo yango yo boni boye alobi na kokumisa Nzambe pamba te ayebaki meme elonga na ye ezalaki kowuta na Nzambe. Yango wana biso tomati na Yerusalemi toye na mbanzangungu te, toye na gombe matadi te, toye na nkamba Yerusalemi esika evandi Nzambe tata kolo Yesu tata molimo mosantu, esika otoye kozwa mapamboli, esika otoye kozwa mayele. Yango wana David alobi bozala pe lokola ngai nga na yebaki Nzambe avant na koma mokonzi ozaki kosalela papa na esengo tango ozaki nano intellectualité kaka okomi na premier graduat lokola bakoma kobenga yo maître oyebi kutu même pas ba notion de droit déjà na premier graduat babenga ka maître na premier graduat babenga ko docteur otambola tala saki ya munene soki balobi likambo lingomba on n'a pas le temps. Arrête-moi avec les histoires de l'église. Nzokande David a pesi biso mayele na bokondi na ye ayebaki kokumisa Nzambe. Papa lobi tokokoma bakondi minene nanu kutu akomisi biso bakondi minene te tala ndenge toza koloba. Arrête-moi avec ces histoires-là de l'église. Est-ce que l'église est foutée là Minerva na koma boy? Oyo nga nazali za ba effort perso. Eza ba effort personnel. Tango nakenda kotanga na église yoka mondimi ya papa ndenga za kozongisa kasi David alobi tia elike na Nzambe, tia elike na Nzambe, tia ngo penza na motema na yo mobimba. Zala lokola David malgré aza mokonzi miazaki kosalela Nzambe ayebi valeur ya Nzambe na centre ya bomoi na ye. Ete soki na komi mokonzi ezali Nzambe, ete soki na komi na niveau nazali ezali Nzambe, ete lelo soki bakomi kobenga nga ya 6e ya 5e baleki wana bakomi kobanga pe ko respecter nga ezali pona Nzambe. Ebongo ndakisa nini nga nazali ko véhiculer na bango. Tala tata Simo Kimbangu nga na benga kaya azali architecte tala ndenge asangisaka asangisi bano bazako ya azako préparer bango déjà atie biso ba yaya liboso alebi bo préparer ngai tala pépinière ezako ya déjà
alobi na tieli bino makambo yeba na mokili te. Écriture mandombe boyekola yango pona kati na yango nde mabomba mi ya kitoko ekozala. David ayebaki monene ya Nzambe. Yo bota mina libota oyo tang mususu oyebi ata lingomba mususu te apara lingomba oyo. Kasi pona nini okomi koloba makambo ya boye? Pona nini okomi koloba que non, l'affaire de l'église ce sont les histoires des autres. Nzokande papa alobaki atindi biso na classe poto sunga lingomba oyo. Atindi biso na classe poto sunga mboka na biso. Atindi biso na classe poto sunga mabota na biso. Est-ce que tozako sunga bango? Tozako sunga bango pendenge nini? Kuna na loyembo toleki. Tokeni kuna na mokanda ya mobeko. Ya solo toyebi biso nyonso tu histoire ya mobeko euti musika. Kasi uta mobeko ezali Nzambe ye moko. Tango asali pe mokili na mobeko mbala moko. Alobi mai yo zala kuna, mabele yo zala boy. Soki mai eye na mokili, tolobi inondation ebebisi makambo. Soki mabele ekei, tolobi même baboto ekotambola te pamba te mabele etondi mingi. Nzambe atiaki ba limite ezaki mobeko. Apesi koko na biso Adam na Eve mobeko boko sala ote. Tango basumuki Adam lobi tenga na ko justifier lisumu na ngai. Mwasi oyo opesaki ngai yenda ko esingai. Mwasi lobi ezalaka nde boye na kati ya bokonzi yango lokola mobali si alobi ngai ngape na kolobeza nyoka. Nyoka tali boye mutu ya ko condamner azate. Mais la justice de Dieu tango yaki epesaki etumbo na tata na mama na nyoka. Kokanisa te lisumu oyo oza kosala, oza ko justifier yango pona mutu kingani nde asali pona kwea boye. Papa aza d'accord na yo te pamba te aza kote ya biso nyonso tu yango wana na kati na mobeko. Asali pe camaraderie na ye na Abraham. Nzambe amilakisaka na bato balukaka ye. Abraham azalaki koluka Nzambe, azotala ba merveille nyonso, c'est que Nzambe moko azali quelque part. Nzambe amimonisi na ye, Nzambe akomisi ye camarade. Nzambe avandi kati na bato, azako betela biso masolo, azako pusa na pembeni na biso. Nga ifona mona ka papa, ifona pesa papa mbote. Kasi Abraham pesa yaki bongo, Nzambe ayebisi ye mabomba mi oyo mokili yebi te. Kasi apesi ye mobeko, tumbela ngai mbeka. Apesi ba consigne, apesi ba directive. Alobi oyo kata kata yango nde bongo kopesa ngai. Abraham atali alobi te, Nzambe aza monene, malamu napesa ye ndeke ya mobimba. Nzoka ndeke pe kotaki na basalite na kati. Abraham akoyesi mobeko.